Na pesi bino son beauté ba onyo so ba ulanda vidéo oyo ça dépend ya air kozali c'est bozana air auto ça dépend ya air auto zali na pesi bato nyonso beauté surtout na bato ba ulanda vidéo tozana matanga bana nyonso ya mbinza tozana matanga ya na biso oyo akufi lelo atiki biso. Ça fait maintenant 2 semaines et amour à sa mort. Maître Libaya, son nom repose en paix. Yaya. Et ça passe. Kobungisa yo. Kobungisa yo na liwa ya mbala katara na liwa ya briske. Et ça passe mingi. Yaya. Et ça passe. Na pesi bana mbinza nyonso mes condoléances. Bisika nyonso ezali. Eza na Paris. Eza na Angola. Eza na baou nyonso baza na Kinshasa. Mambu Belinda na pesi bino mes condoléances na part na ngai. Na ningaki mwa muke juste na loba pour la Maître Libaya. Maître tenga azali Maître Libaya menga na kobenga ya Libaya. En tout cas vraiment et tout ça la passe mingi. Eloko moka na kosenga na bana mbinza nyonso. Baou nyonso bakolanda vidéo oyo. Baou nyonso bakomona, baou nyonso bakuzala na matanga na zosenga na bino ki bolela ya Libaya na kimia. Bolela Maître Libaya na kimia. Des autres izalate nenga mboke koma na bakuluna. Eza passe bingi. Na zokuka formate. Sango tango na zwaki yango. Na mona ki yango lokola ndoto. Tango pichu mafuta benginga abisinga ndo babengi ke Maître Libaya aza penza gravement malade na ganga kikaka tanga kumubenga nga na ba 22h yeko tabanda ko kende kayu abin elinda nazo ko kende kayu te Maître Libaya kufi bolela ya na kimia à propos ya maître pona ko ba bon souvenir ya Maître Libaya aza ya moko azaki na problème moko na moto te. Asa ya moko azaki calme ngana yibaki ya wana tanga bandi vina ya kikacher elongo moko na bayana nga poudre je te sali bisiko zali na ba mondo oya za lisusu te autepe kotika biso mbule mutiko leka na ya na ngai amona donki lelo akoma pasteur je te sali bisiko zali bato penza nga na yebaki bango pena na ya Libaya bangwana donc eza mawa ezosala pasi et puis na kati ya bakomba na ye na kotala na bakomba na ye abunda pe na bato ya minene bato bayebana lokola edingo moto na ngenge abunda pe na son nom repose en paix ya na biso pe ote kotika biso ntango nazalaki na Kinshasa donc ya na nga nguluma. Et ça vraiment passé. Anguluma pas qui meilleur et ami na ye. Anguluma pena ndala ki mutu. Ça pena anguluma pour de chasse. Bato penza ou bazaki penza ba proche ya Maître Libaya bangwana. Ya na kokolo bate mes condoléances na famille nyonso na bana nyonso ya Ntwala. Na bana nyonso ya Cité Baudouin, na bana nyonso ya Ngongo, na bana nyonso ya TGC. Na ibiete akolelama. Adieu yaya. Nazo kokate mais na ngai ka juste na luba mwa mukie ozaki à propos ya Maître Libaya. Yaya o melomela te kokufa ndengo komaki ne kala na yo chez Libaya. Nazo mona pasi nazo ka pasi penza na motema pona koloba vraiment dernier combat na yo ezaki kombo bundaki ne dingi moto na ngenge. Yaya tofanda na camarade nanga Mado Boluka Isilonga je te sali bisiko za na Luanda tolobi mwana tozobisa mwasi na ye meme est-ce que mobali na ko gagner total nano yaya son nom repose en paix na pesi famille nyonso mes condoléances meme bisiko zali nzamba protéger yo nzamba peso makasi zala makasi eza pasi mais zala makasi ma copine
napesi mes condoléances na ngai na bana nyonso ya Mbinza, bana nyonso ya Dembo Tikili, bao baza na Londres, bao baza na Allemagne, bao baza na Suisse, et surtout na bao baza na Paris, parce que Paris c'est Mbinza. Nga na lobango Paris c'est Mbinza, ndenge baloba Bandal c'est Paris, ndenge apena ba Paris eza Mbinza. Merci na bato nyonso ba na Mbinza, na bato nyonso bazo tia ba photo na ye, na bato nyonso bazo koma, na bato nyonso o baza ko interpeller liwa na ye, na bana nyonso ya Mbinza o baza ko soutenir ezala na Kini, ezaba o baza na Paris. Na pesi nyonso merci mingi. Merci na Dembo ya ba Dembo. Na bisika ozali na site na yo ya kitoko oyo sali, et surtout pour na kolubela oyo ezali histoire ya bato ndenge bazo vivre, histoire ya bana Mbinza. Merci mingi, merci vraiment.